outi kuna tozozela bankete yeta avion moko ezwa problème tiko nayoki bato balobi matatu wana esili boyebi ke bapropos wana ezali na banakwatize bato kasi nyonso asa ata Le président intérimaire du parti, Jean-Marc Kabounda Kabound, accompagné du secrétaire général Augustin Kabouya. C'est maintenant qu'ils viennent d'arriver. Alors là, ils vont faire leur entrée dans l'enceinte du parti. Moi, j'ai du mal à courir beaucoup pour arriver là-bas. Regardez. Là, ils entrent. Viva! 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 Oyo eza siège ya UDPS et non siège ya Lamuka. Toyokani malamu? Toyokani malamu? Natikala komona mwana te azofinga papa na ye na miso ya bato. Toyokani? Naza konise fort ke bamembre ya UDPS bafinga secrétaire général bafinga président ya parti. Ezo boye te? Otika bato ya Lamuka oyo baye koluka desordre awa omisa bango libanda. Toyokani? Bakoki dans les mains debout.
na bino biso na tongo tokendeki na oya otokutana na mokonzi ya mboka ayebisa biso oya koyebisa bino yango nde toye awa koma bino bazali de pete bokoki kopermetre bawo baza bazali de pete bakota oyo biloko bazali de pete biso tolobi boye nazopase parole epa président na biso Jean-Marc ayebisa bino message tolokani ok alors on attend je suis peiné ya komona biloko ezosalema sous couvert ya bakombata IDPS soki botumbi bino na balabala ifo boya kobebisa batima na biso oyebisa ngai nano na avion wana secrétaire général nazaki pilote secrétaire général asalaka na présidence ngai président IDPS asalaka na présidence à un certain moment esengeli tobanda koréfléchir boza batu botangi politique nalobaka combattant ya UDPS ata azali na cellule azali mutu ayebi kosala analyse politique naza na ye confiance parce que UDPS ezali école ezali université politique soki makambo ya boye ekomi kosalema moindre pépin bamanipule bino en tout cas je suis désolé parce que soki toye awa ezali mpona kopesa bino vérité à makambo ezali mpo tosolola na bino topesa bino orientation mais soki tozali koya kokuta biloko ya boye ebongo totika bino bo agir donc biso toa na place na ndako oyo te sabino boye eloko esalemi epesi biso shok ya monene biso nyonso ndenge tozali awa nyonso abandi parce que ezali avion po ezali koprécéder chef de l'état na yango ezopesa pasi parce que tokoki kocomprendre te que na convoi ya chef de l'état avion moko ezwa problème en même temps aussi parce que tozali na mokili ya bato accident eyebani ke motu nyonso oyo asalaka accident dès lors que tozwi nanu résultat ya enquête te pourquoi arriver tout de suite na baconclusion pourquoi biso tokoki kokende mbala moko kobanda koakize bato crash nyonso asa ata civile na avion civile soki esalemi batindaka bato bainterrogeaka boîte noire mpona koyeba origine ya crash wana parce que tozali bato toyebi politique aviation ezali eloko moko ezali très bien organisé que soki crash esalemi boîte noire ezalaka na bainformation nyonso possible ekopesa biso bainformation nyonso ya origine ya crash wana mais pourquoi tokoki komi afole soki baenquête eyebisi biso que crash wana ezali provoqué tokoyeba tokomi décide tokoyeba koyebisa bino parti ekozwa option na yango chaque fois nayebisaka bino que ngane naza nabangaka na eloko toyebi mais mama na secrétaire général mokolo coalition FCC tokomonaka ezotambola libanda ya peuple d'abord nga nakoza moto ya liboso ya kokóma na misino combattant tozali kosala politike nayoki bato ya balobi mariage wana esili boyebi ke bapropos wana
ezali d'abord bapropos ezali souteni na bato ya lamuka mais bato ya lamuka wana tozalaka na bango te basala biso nini bato ya lamuka wana tozalaka na bango basala biso nini na politike balobaka boye esengeli ovanda na adversaire na yo ya kala oyo azwi manduki apesi yo plutôt que kovanda na moninga oyo azwi revolver atie na mokongo bozokanga bien bozoka ngai azobisa bino oyo eza ke boyoka bino bakombata idps lelo oyo Président Loba, président Loba. Démocratie. Comment vous conciliez les deux? Crash et avion, na comment yoka makambuno, toboyi coalition, bokomi ko s'en prendre na siège na biso, c'est ça que je ne comprends pas. Et sengeli makambuno c'est à la polele. Lelo yo soki mutu alingi fati. Dites-moi un peu mutu soki alingi fati. Mboko yo ezokambama selon ba règle institutionnelle. À moins que boyi bisala ke tolongwa na règle institutionnelle wana, boko ta anarchie. toyebi biso nyonso ke constitution ya mboka oyo elobi ke na mboka toza na présidence, toza na parlement, toza na gouvernement, toza na bacours et tribunaux. Alors bino boyebisanga sikoyo awa todeside entre biso moko awa tosupprime parlement. Mais soki tokoki kosupprime parlement te, chef de l'État azali besoin na majorité wana. C'est clair à comprendre. C'est plus simple à comprendre pour toute personne. On a zali mutu ayebi politique. Yo solo bakolingi chef de l'État, mais olinga zala la majorité pour faire passer ma réforme na. C'est quelle personne demain le chef de l'État? Boy bisangai ezande. Boy bisangai ezande nini? Eza kolingo nini obino bozanango? Il y a que l'obli chef de l'État dans la majorité de l'Assemblée pour ça la ligne. À co-diriger de l'ennemi. C'est clair. Quand nous sommes des Salemi, quand nous chef de l'État, banquette et salemaka, boîte noire à coper sa biseau. Cause ya crash wana. Même mutuka pamba soki esali accident na nzela. Bino bomona kate banquette ezo salem. Attendons les résultats des enquêtes. Attendons les résultats. Esengeli tolongola discours ya bato la muka. Esengeli tolongola discours ya bato la muka na kati na biso. Chef de l'État lelo. Mais Botika Makelele, qu'est-ce que je vais faire? Chef de l'État, n'a pas fait un exemple à Mouké. Chef de l'État, à l'objet, enseignement est à la gratuit, n'est-ce pas? Oui. Budget qu'on dans le Parlement. Et c'est quel chef de l'État dans la majorité dans le Parlement pour la réforme, on a vision et les cas. Vrai ou faux? Oui. Alors dites-moi, c'est la politique à l'aide. Hein? Toujours ça la politique y a nini. Parce que biso doit ba continuer bino et sengeli pour observer le mouvement na biso. Aussi pour le cas de situation difficile à la permanence. De si bino à combattant toboy. Bino na biso to kanani aussi résultat. Et bon dit le lobo comme que net ba troupeau et zangi berger. On m'a dit à service.
politique ndenge ezali kosalema mikolo ya lelo esengeli yo combattant UDPS ozala souple parce que bavote Fachi pour un mandat à combien d'années? Alors ceux qui bino bozali ko combattre mandat wana esila te, je pourrais comprendre. Mais ceux qui bolingi Fachi asili sa mandat observer biso toza ba combattant neti bino. Donc on dit que le président de la République a la menacé. Donc on dit que projet à chef de l'État ou bien réforme na ata moko ezala bloqué. Mukolo wana tokozonge pa na bino. Mais pour l'instant, observez biso. Il ne faudrait pas que Tozoya explique bino makamulenge ezali ou otomboki. Hein? Alors, la ligne président. Ouais. Non. Émotion, politicien, ça la politique n'est émotion de. Émotion, c'est nègre. Politicien, ça la politique n'a raison. Et puis, politicien, c'est là qui boya, qui nous sur la Tongo. Aux élites, ils sont là, ils sont et là, on est parce que Bissau, on n'est pas chef de l'État. Au Tikuna, c'est la banquette. Hein? Parce que on a retrouvé mon âme. Mais comme comment le Ligue va retrouver la sortie dans la campagne est-ce que tu peux nous prouver que moi tu as mon humanité? Tu peux prouver ce que tu dis? Tu peux prouver ce que tu dis? Voilà. Il faut faire attention, bateau la mouka, bateau intoxiqué bino. Bon, c'est là, tala. Nazo tout na bino boye. Oyo kanabia. Attention qui te sali divorce, c'est les lots. Donc on a l'obligé à coloquer ma partenaire Moussousou dans l'Assemblée. L'autre camp, autre qui peut solliciter, et ça la mouka. Moi je vous pose la question, entre la mouka et la FCC, pas les poteaux vont en avoir. Parce que l'Assemblée, et c'est quel ton Luka ma partenaire, il y a qu'on consolide ma carte. Hein? Mais mon gars, la sécurité, chef de l'État, chaque parti béton. La politique, tozali nango. Tokoki kosa la politique n'a émotion te. Les années nous passent bimaki. Moindre bruit, on peut commis s'agiter aux autres kabamaki. C'est ce que vous êtes en train de faire. Nango la politique oyo, biso na IDPS c'est tous à la calme. Tous à la observer ma nyonso. Tous observer la mouka, tous opposer ma acte. Et puis sengeli baction na biso. Ma stratégie na biso est à la coordonner. Tous au Canadien. Et ça ngonga biso na IDPS tous à la JTT. Tous au Canada. Parce que Babi Sarah Moutouana a eu des personnes. Voilà qui s'accade. Après ça, biso Céline Naé. Après biso Céline Naé.
eloko esala distraction telemela yango biso totosilikaki ta biso baosonasama ya omoni biloko esala moto obangisa bango abanga soki fata ezala na avion wana aotobeta lisolo Otobeta lisolo.